Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino surtout balandi ya magazine na Kinshasa na biso, mais c'est pour informer pe ko lakisa bino la vraie réalité de Kinshasa. Ministre ya Pétentik Kibasa Maliba a lancé les lots de travaux et ateliers à validation et application et à loi sur télécom na hôtel Rotana pour la reportage. Mokolo ya lelo, ministre ya poste télécommunication na nouvelle technologie de l'information na ya communication Kibasa Maliba a lancé officiellement ba travaux ya atelier sur validation à mesure d'application ya loi sur télécom il y a le 25 novembre 2020. Ministre Kibasa azalaki accompagné na collègue na ye industrie Julien Paluku pe na ba invité à ndenge na ndenge. Tango azwaki maloba alakisaki souci oyo premier ministre ya gouvernement Sama Lokonde azali na yango pona kopesa impulsion ya sika na secteur ya télécom na application ya ba loi oyo esengeli kolanda évolution ya technologie. Pendant 4 jours, ba expert ya secteur public pe privé ya écosystème tech bako examiner oui avant projet ba arrêté ministériel afin que secteur oyo ezala très bien légiféré na ba standard international. C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part aux travaux du premier atelier de validation des avant-projets d'arrêté constituant les mesures d'application de la loi numéro 020/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. De prime abord, je voudrais rappeler à l'attention particulière de nous tous que dans l'allocution prononcée à l'occasion du lancement de l'atelier de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de faire de ce secteur un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Ainsi, dans le souci de rendre effective la vision du chef de l'État, le gouvernement de la République, sous la coordination de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a inscrit dans son discours programme au 9e pilier pour le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la promotion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme vous le savez, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication sont devenues notre paradigme civilisationnel influent dans tous les domaines de notre vie. Elles connaissent un développement rapide suite aux profondes mutations que subit ce secteur à l'échelle mondiale. C'est dans cette logique que le gouvernement congolais s'est engagé à initier les réformes par rapport aux faiblesses constatées dans la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 relative aux télécommunications en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Longonya na yo ministre Kibasa Maliba na oyo nyonso ozali kosala na secteur oyo ya télécom ya mboka na biso. Kende liboso papa. Oui. Na 1960, roi Baudouin Ier ayaka na République démocratique du Congo bolanda ndenge bayambaka ye. Garde d'honneur à l'aéroport d'Ndjili. Les ministres congolais entourant le premier Lumumba et le chef d'État Kasavubu sont venus attendre l'avion royal. Portant l'uniforme tropical et le grand collier de l'étoile africaine, le roi descend de la coupée. Il est accueilli avec empressement et respect. Le souverain se fait présenter les ministres congolais. La foule indigène manifeste sa joie tout au long du parcours.
Voici venu le jour solennel de la proclamation de l'indépendance congolaise. Le roi, accompagné du président Kasavubu, se rend au palais de la Nation. Les deux chambres y sont réunies sous la présidence de M. Iléo, président du Sénat congolais. Dans son discours, le souverain déclare que l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. Le président de la nouvelle République du Congo remercie les artisans de l'émancipation nationale et félicite la Belgique d'avoir eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire. Quant au remerciement à la Belgique, cette partie du discours avait été supprimée à la demande du Premier ministre Lumumba, qui prononça lui-même une diatribe inopinée. Cette incartade provoque un malaise qui n'empêche pourtant pas la signature du traité d'indépendance. L'enthousiasme reprend le dessus. En 1985, Pelisusu, roi Baudouin Ayaka, botala ndenge bayambaki ye na époque ya maréchal Mobutu. Belgique, oye. Zaïre, oye. Amitié belgo-zaïroise, oye. Le roi et le président, le maréchal et le lieutenant général, la Belgique et le Congo, la Belgique et le Zaïre. Ndjili, 29 juin 1985, 15h30. Dernier coup de chiffon et dernier coup de balai. Ultime inspection de la garde d'honneur. Ndjili, l'aéroport, 16h. « 16h30, le triomphe zaïrois commence. Une foule immense, de plus d'1 million de personnes, massées tout au long du parcours entre l'aéroport et le palais du peuple. La joyeuse entrée des souverains à Kinshasa se fait au rythme des orchestres et des ballets improvisés. « 17h20, arrivé au Palais du Peuple, le haut lieu des grandes célébrations du régime. La garde d'honneur est rangée pour vous accueillir à l'occasion des manifestations marquant le 25e anniversaire de l'indépendance de la République du Zaïre. Je vous invite à passer la garde en revue. « 20h10. Retour au Palais du Peuple pour le banquet et les premiers et derniers discours de la visite. Discours très chaleureux du maréchal président. Vous voilà pour la 5e fois au Zaïre, notre pays, que dis-je, votre pays. Discours plus réservé du roi. Tenir compte des valeurs sociales et culturelles de chaque nation, en intégrant les valeurs fondamentales et universellement admises de respect de la personne humaine et de ses droits, me paraît essentiel. Les liens historiques, économiques et culturels qui rattachent la Belgique au Zaïre donnent à nos relations un caractère particulier. 30 juin 1985, 10h,
Sur le boulevard du 30 juin, l'armée s'est mise sur son 31 pour la grande parade moboutiste. Vive le président fondateur! Vive le président fondateur! Vive le président fondateur! En tête du cortège, les enfants de l'indépendance, des milliers de citoyens et de citoyennes nés en 1960. Une promenade relativement décontractée avant le défilé martial des soldats et des soldates de la République. Beltesko na susi ya kosepelisa kaka bana mboka amemeli bango spaghetti na kombo ya boni. Bayeli susu bango banani société Beltesko toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesko acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesko tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesko a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesko en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesko mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesko po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda parlement debout oyo esalamaki lelo na pompage. To croiser maboko te parce que tomoni ba complet ebele esalemi makambo esalema na Genève ezongeli awa lisusu complet bomoni esalemaki soi-disant réconciliation ezali bacomplet basalaki na Genève yango nde basali un contre tous basangani mpona babundisa mokonzi ya mboka bitumba bazobundisa yo ezali kamba te bato wana bazalaki na baintere na bango bamoni baintere na bango ezali menase UDPS viva! UDPS viva! Fachive! Baintere na bango ekomi menase efana rien à voir ya intérêt général ya population. Bazobundisa mokonzi ya mboka pamba te. Yango nde bomoni basali kosangana. Tozoyebisa bino ke complet basali tozali na Kabila, tozali na Moïse, tozali na Sesanga, tozali na Fayulu, tozali na Matata Ponyo.
basangani mpe babimisa mokonzi ya mboka UDPS viva ezali réconciliation te bango bakesangana mpe babundisa mokonzi ya mboka bazwa baélection tokoyebisa bango ke na mboka oyo étranger akodirige lisusu kongo te tokopesa lisusu chance na étranger te baétranger nde babomi kongo oyo kosangana bakesangana ezali complot tokoyebisa na peuple congolais tosoutenir mokonzi ya mboka tosoutenir ye na bainitiative malamu Ndaleo pour la toute première fois Congo ezwa leadership ya malamu bakongolais tozwi leadership oyo azomema Congo mpona développement politike ya mokonzi ya mboka nde nayebisaki na bavoisin na biso oyebi ke bitumba oyo ezalaki na Congo awa ndenge babundisaka biso ezali na niveau ya bavoisin na biso alobi ye aye na politike ya kotya bamir te me aye na politike oyo tokotya bapont me lere tolobi ke tokotya bapont ezali position ya faiblesse te ezali tofanda kimia toluka kimia entre bacommunauté nde politike ya mokonzi ya mboka aluki na biso kimia ekoka kozala na bapays voisin UDPS viva awa na Congo ezali kasi okomprendre éducation bato bazwa éducation ya bete éducation ezalaka na niveau deja ya famille okomona bato basangani me ozoya mpe eleka na katikati ezali mpasi malamu ezali mpasi UDPS viva mokonzi ya mboka azali na mosala ebele azali na mosala ebele ya kosala nde tosengaka na peuple congolais tochange mentalité tochange biso nyonso mentalité mpo totonga Congo na biso nalobi ke politike mokonzi ya mboka ayaki nango ezali koentretenir relation ya bon voisinage ezali mpona kotya banzela bapont mais toremarke ke pour cette fois bavoisin bakomi kosakana na biso esengeli totya mur contre Rwanda UDPS viva nazalaki na esengo ya kopresentele bino KNB News ya mokolo na lelo tokomi na suka merci na baye nyonso balandaki ngai na bino tokutani mbala nsima Kinshasa eleki partout Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino